Elohim, je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi dansa mutu na mutu adi wanye Elohime lelele kolo yesu bongiselinga vi yesu Chilumba yo bongiselinga vi kolo zikanga ye nalokolo Kabari sasa ningana mukia Obina kawapi Nina niyo Mbote bala na biso nyonso bazola na biso na kati ya notre chaîne moi ça Mokonzi Fondation TV wapi ya mama na biso Anna Kalambai ainsi que na pasteur Carlos Kalambai le gardien du temple na pesi mbote na bosa te papa na biso Guy Bijou de Bambongo na kati ya France nzamba lola a pambola je crois to bakine to na ba politique et combien lengi ya kosakana te na kati ya mboka Congo na bato na solibanda politique et lengi wapi Sœur Adeline Moba politique elengi ya kosakana te bande connaît so na biso na mikili poto je crois le lot ozana invité mbala ne liboso to landi non papa azana ba vérité azana ba vérité mo Claude Panzo na ba vérité mo croit même pas Fabrice Biloko donc azana ba vérité kosakana te je crois en collaboration avec mon caméraman nazo fungula directement aux ali plateau pour tout le monde oyo wapi to invité to landi mo kolelo prophète Ezekias Mbuku l'homme de la repentance na kata France. OK mbote papa na biso mbote ndeko na ngai boni Kimiama. Boni santé. Kitoko ndengo zomona. En tout cas, la santé kitoko pena zolo bako. Malgré confinement. Malgré confinement. Mais je crois que la bazola na biso na kati ya notre chaîne biso ba yeba comment na yo pe ozali nani. Honorable Yabino honorable Zizinga dit le vrai Eli a commune Yangaba. Le vrai Eli a commune Yangaba. Mais na lingelo mo baksana la ndage émission. Oui, le vrai Eli. Oyo Corneille Nanga azaki na poche ya Corneille Nanga te yango atangaka kombo na été. C'est-à-dire Corneille Nanga za batu na ba poche na ye, nous na ba poche te. Mais qui ne le sait pas, ba député ya bimisa ki badaki na poche na ye. Ba o batikali libanda nde ba otoza ba vrai Eli. Mais bo solo ngwana te. Yo yebi ke na lobaka vérité. Oui. On nazo beza vérité. Soki temeyaka na émission mosusu na bimisa ba PV. Yo là si sur la élément il y a pas PV ko témoigner que Zizi était Eli. Na ko zo muto nanga publiaki na kenaye na contentieux électoral na 4e mairie ti conseil d'état ko 4. Parce que comme ko tout le climat ya paix. Na comme qui na conseil d'état parce que j'avais tous les éléments où les la sécurité avait rapporté les élections en Ngaba. Mais au CGT. Ce n'est pas un problème. Na CGT déjà. Comment un honorable au Sejara Libanda ton akati? Na Sejara parce que je vis ensemble avec ma communauté. En tout cas, papa Zizi nana ye tendance na yo boza honorable, je ne sais pas moi na tendance na FCC na cash to poza na Lamuka. Ndeko journaliste FCC cash Lamuka eza ba personne morale. Mais le vrai problème pour la politique ya mboka na biso ezali ba personne
physique au baza ko représenter ba regroupement politique wana. Ce que vous avez regroupement, mais on n'échange pas l'équipe qui gagne. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Lorsqu'on est meilleur, aux à côté ni côté ba meilleur. OK, histoire ya politique ya mboka na biso les meilleurs bazab. Ba meilleur bazab. Bazana FCC. Donc ça dit aux en FCC. Mais comment pas? N'est jamais trahi Kabila. Mais il dit que bato bomi mboka o mingi za bino da FCC. Mboka lelo za détruit pendant 18 ans bosimba pouvoir lelo maramino mais na yebisio awa na ibandelike FCC cache la mouka ezali personne morale. Problème ezali ya ba individu o bazali ko représenter ba regroupement politique na bango. Soki ba bomi mboka nani ya bomi mboka? Est-ce que c'est la personne morale ou les personnes physiques? S'ils sont des personnes physiques, il faut les sanctionner. Le roi Banan, il faut sanctionner. Au meilleur, il faut le retour dans la Sundéni. S'il y a des personnes physiques ou population de mon akeno, bango ne ba bomi mboka. Bon sanctionner bango. Mais basé belé na kanabino na FCC basé. Mais banani. Banani. De quoi la banane? D'abord on a une autorité morale na bino. Oh. On a aussi été combattu. Autorité morale de FCC. Oui. À bomi mboka. Oui. Au Mikosi. On a Mikosi na ndenge. Au Mikosi. Aujourd'hui, si le Congo oyo le longana autour de liberté d'expression, c'est pour parce que beaucoup. Mais oui. Honorable. Mais je te l'ai dit. N'importe qui y a Mobutu. Yoko les gars, on s'est l'émission fin à Mobutu. On m'a contre Mobutu. Kabila qui était large a fondé une liberté d'expression. Le nom Mobutu a commis Koloba. Bolobia Bomimboka. Honorable. Mais Bolingi démocratie. Honorable. Mais Bolingi démocratie. Mais Bolingi démocratie. Mboka oyo Bolingi démocratie. Côté parti autorité morale. Mais tout le qui n'a Mobutu. Qui est ce journaliste? Qui est ce journaliste? Azo qui courage à l'Obama à Zahir devant Mobutu. Attends la Moutabito Monaï. Mais avec Kabila vous avez osé. Abomi Mboka na ndenge nini? Au lobby batiki librement. Mais à ça la batunini. Honorable. Honorable na bengo sous mais à ça la batunini. Hein? À ça la batunini. Mais papa, on a organisé des élections en Mboka. Oh, na volonté ya nani? Qui avait gagné l'élection 2006? C'est réellement la vérité. Oh, mais c'est Joseph Kabila. Ah! Honorable. Papa. En face comme papa, ça. Est-ce que Rolo va venir Papa, Nathalie Peuple. Nathalie Peuple. Il y a 2006. Peuple congolais boza kolanda ngai partout. Batu ba fingisa Kabila, batu ba bomisa Kabila les entourages. Ah, je vous l'ai dit. Kabila je ne vais pas citer, je ne vais pas faire dans un respect belé na bato ba ene wana. OK, d'accord, on a dit dans un respect belé na ba ene wana. Maman na bango ezali nini? Dès l'entrée na scène politique il y a Joseph Kabila, ba bangisa qui est population. Au peuple congolais en réalité ba linga Kabila. Les deux gens monango azako lekana bakingasa bazako telemisaye sala ozonga. Même pas. Ce n'est pas lui qui dit ça. Non mais il n'a même pas demandé, mais peuple a fait un retour naïe. S'il vous plaît, ndeko nangai. Oui. Problème ezali libabe pona Kabila akutana ki na ba faux leader d'opinion. Oyo ba vandaka mabe na population. Ngai zizinga disoko ye na ngaba bakoye biso awana muta FCC muta Kabila. Mais façon na vivre na population na ngai ya ngaba. Oza idée. Tala ka bazwa ngaba ba pesa ngo coloration politique. Il y a opposition. Qui vous a dit qu'il y a une opposition? Qui est ce député ou parti opposition? Basala, bah même développement n'angaba. Basate. Mais ce qui est la réalisation, oh Zizi a qui na campagne électorale, tant que candidat 2000, candidat provincial, na députation na élection 2028, 2018. Na koye biso que na aucun candidat oh ya bataki campagne na terre ya Zizi n'angaba. Azate. Na revenir mamangaba. Mais la caméra na yo kita na ngaba tala ba pont, ba terrassé, ba caniveau o ngai na sala ngaba. Oh. Mais je te le dis, bien que le col a oyo ya pont ya gungu, na ko senga bana gungu bolimbisi parce que pont ya gungu budget yango ezaki $5,000. Mais tant on a bani ko réaliser projet ya kon ya veni gungu pour mener ya mosquée na quartier Boulambemba. Na ko za déficit par rapport ya moyen na zaki nango.
Nous avons obligé de 5 000 $. Pour nous recommander na 9 876 $. Oh, ça dit que le long si la bino pour naté, mais na ko bunda na si ça ka pour wana. Ndeko bo kita na terrain. Bon mais ça oh non, je crois notre s'il y a un candidat qui était candidat député provincial Nangaba, a le droit de réponse. Et beaucoup de qui na terrain, to la qui ça na so la linga ngaba et puis na yebi ngaba. Je crois ensemble na mo cameraman na équipe na biso mo bima moi ça mo TV Fondation Télévision toko kita to kende ko mona ba réalisation ya yo pena to mona papa Zizi makambo yo sali parce que biso exact mon amezo photo mona poto ndima. Il faut tout le monde poto ndima. Je crois pour le long on aussi moi belé te mais na frappé na moi 4 5 questions. Oyo ya mama mboka photo solango mama mboka pona mama détournement ya ndeko na biso na zana nini ya VK Vita Kamere na moi kimia na ningo matate na moi kimia. Personnellement Vital Kamere je lui dois beaucoup de respect. C'est un gars à démontrer ba valeur rebelle au yazanango. Parce que ngana lobaka depuis azala présent à l'Assemblée nationale tileloyo n'a aucun président aya à Longola a remonté Pantoyo. Okay. Parce que le Vital Kamere a placé très haut lorsqu'il a dit qu'il est président de l'Assemblée nationale. Par rapport à procès il y a 100 jours, tu peux savoir une rotation politique. Non, voilà. Et ça la démarche moko ou le principe moko à suivre et servir toute la nation. Ce qui est bon, il y a l'État, le ministère public, ce qui a moni fait pénal les alliés, à charger au sali prison et que ça la non parce que politique tout ça la lelo et ça rapport tout ce qui sont pour na bisoté. Il faut total la bao bata ko ya lobby na bao ba ko ya lobby kuna. Alors c'est le moment la politique congolaise de créer une nouvelle classe et c'est la modèle pour la génération future. Ok, merci beaucoup. Question à Souka. Pour les députés, partout, je ne sais pas moi, un honorable, na terrasse, na hôtel, par rapport à ça. Conseil de ça, papa. Ils ont même ça, ils ont même ça, image honorable. Mais député, bon, c'est réellement besoin de preuve. Ce qui est besoin est flagrant. Donc, vous dénoncez à cause de la sanctionner par rapport à la loi et l'Assemblée. Parce qu'un honorable, beaucoup de reprocher un comportement inhumain, que bokangi na moi c'est un mouton hôtel. Ce qui a sur les années de le bawana. Il faut qu'on dénonce ensemble, qu'on sanctionner, qu'on retirer confiance. Parce que quand on a une place de député, abimina moi c'est battu n'engo zoloba. Non tangela yo. C'est mission no tangela. On a eu un rotanga yo mto bango. Te yo za mta vérité. Je crois pour les lots Suki awa, je crois que Yamaki un homme d'état honorable papa Zizi, c'est un homme bien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir ensemble pour les côté FCC. Toko kundola peut-être que ça va effet. Il y a FCC, il faut démontrer que FCC na makambo wana te pour makambo belé to solana ye moi promettre nga mais la première dimension encore il faut to quitter na terrain na ye non bon quitter ba réalisation la génération il y a FCC o ba ko pesa image ya bien ba ko bimisa le vrai image ya Kabila le quoi image té non ne me parlez pas des gens. Moi, je ne fais pas la politique pour faire la publicité. Il y a l'image. Non, je parle de moi, Zizi. Et Ngabanangai. Point bas. Ok, merci beaucoup. Nalingo pesa quelques bateaux, salutations et puis il a le numéro de téléphone. Parce que presque na souka. Na kopesa bananga ba nyonso bazali na mikili ya poto mbote. Et puis na kosenga bino bananga ba o bozali ailleurs. Bolongo la complexe ya ko wanga na keboza bananga ba. Bozala na fierté lokola ngai Zizi Ngadi. Na beta katolo nazali mwana ngaba na botami na ngaba na lala kanangaba nazo bota bana na ngai na ngaba kwa musala na ngai eza na ngaba bureau na ngai na ngaba tout pour moi c'est ngaba donc moi pour moi sans ngaba je suis nul donc na kozana honneur ya ko vivre ce qui ngaba eza ko exister bana ngaba bozala modèle ko la ngai na lingi bino mingi numéro na ngai ya téléphone ezali 089
789 70 47. 089 789 70 47. Voilà le numéro de contact. Même sur WhatsApp, on va échanger. Ok, merci beaucoup. Je crois que tu as commis presque na souka na pesi mon boss, hein? Mon boss. Ceux qui ont nzambe solo, ba honora maloba na bango, Mama Anna Kalambai. Yayo yango wana. Mama umbela na ngwende na parce que zande yo. Batangi bakombe me biso to muneza yo. Bye bye à prochain numéro. Ciao. Na souka na koma mon boss, c'est tout.